Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bozali ebele akolanda Kanbe News, nazali na plaisir à kokutana na bino moko alelo mbote bisika nyonso bozwami. Société e-fresh Sarl azali ko informer ba consommateur ya ba produit e-fresh awana Kinshasa ke ba tuamite mamabe bazali ko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba bisi ba tuamite mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azali ko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois que vous allez identifier à cause de la bongo traduit en justice pambate e-fresh bango bazali kosala musala bango kitoko et sengeli ko yeba que bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba consomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que e-fresh oyo bozali ko mona po salama et les kakabongo na contrôle ya bandeko ya office congolais de contrôle c'est-à-dire OCC oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambela bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie. Na yango e-fresh asengi ba consommateur na nyonso ba continuer komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très supérieure avec impact toujours na idéologie. Oui, projet ya loi Mokoka ezali sous examen na Assemblée nationale ba détail bolanda na reportage ya Faso Kirombe. Ba député nationaux bakutanaki mokolo ya mardi 4 avril 2023 kuna na salle ya congrès ya palais du peuple esika nini ezalaki invitation ya chambre basse. Kasi oyo esengeli toyeba pona retrouvaille oyo ezalaki bongo communiqué oyo ezalaki rendu public epai na ye rapporteur Joseph Lembi Libula ye asalaki communiqué oyo ya kopesa programme ya plénière oyo ezali inscrit na examen pe adoption ya 8 projets ya loi oyo ezali pona ratification ya ordonnance loi oyo esengeli ekota en exercice kobanda loi oyo esengeli ezala en exercice ezali bongo loi numéro 22/066 ya le 26 décembre 2022 oyo ezali habilitation ya gouvernement ezali en prévision na examen esengeli na premier ministre chargé au membre gouvernement notamment ministre d'État, ministre de l'Environnement, ministre d'État, ministre de la Justice, ministre d'État, il y a Santé publique, puis il y a Agriculture, ministre il y a peut-être ministre numérique, na oyo ya communication. Ezali bongo projet ya loi portant ratification, ya ordonnance loi numéro 23/05 pe ezali ko compléter loi numéro 018/035 il y a le 13 décembre 2018 oyo ezali ko fixer principes fondamentaux relatifs ya organisation ya santé publique kobanda na projet loi oyo ezali portant ratification ya ordonnance loi numéro 13 mars 2023 oyo ezali ko fixer modalité ya exercice oyo ya liberté de presse loi ya presse oyo ezali ko salema UNPC basali communication balobi que ebenga makalo amuya ya pambate l'actuel ministre ya communication pe média a muyaki mayo pote loi wana ekota bongo en effectivité ba détail bolanda na reportage oyo. Union nationale ya presse du Congo ezali ko exprimer ba remerciement na bango epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ordonnance loi oyo numéro 23/009 ya le 13 mars 2023 oyo ezali ko fixer modalité pe exercice ya liberté de presse information pe ba émission na nzela ya radio télévision presse écrite to pe ba moyen news surtout oyo esengeli pour na communication na République démocratique du Congo kasi esengeli to ba loi yango ezali nommé
loi Mouyaya. Mokolo ya mardi 4 avril 2023, étape oyo ezali ba effort esalemaki na état généraux oyo esalemaka pona compte ya communication pe média ezalaki organisé na Kinshasa ko banda le 25 til le 28 janvier 2022 oyo ezalaki sous patronage ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe participation active ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde oyo INPC ezali ko remercier. Kasi ba membre ya INPC bazali ya kosepela comment na loi oyo ndenge nini et rencontrer l'essentiel ya ba pilier oyo consolider la démocratie pe les sous programme ya gouvernement oyo ezali fixé na 8 axes. Vice-premier ministre, ministre ya défense Jean-Pierre Bemba Gombo akene ko visiter Kanko Kolomokolo lobby et les kanaki ndenge ni bolanda na reportage oyo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo akitaki bongo na Kankokolo mokolo ya mardi pona kotala batima oyo ezali kotongama pona ministère ya défense esengeli eskoma installé kuna na Kankokolo esika nini ba service ya ministère ya défense nationale esengeli ebanda ko travailler kuna na kati ya Kankokolo pona kolandela ba situation ebele oyo ezali koleka kuna pembeni ya basoda pe na République démocratique du Congo. Kasi esengeli toyeba ezali na ku ya 5 millions de ezalaki financier kasi financement yango ezali Union européenne de a financer ba travaux oyo ya kotonga bâtiment oyo ezali pona ministère ya défense. Kasi selon ba ingénieur oyo bazali kosala musala kuna ba rassurer na vice premier ministre ministre ya défense na mois ya août 2023 nde immeuble oyo ekosila pe ekozala livré na maboko ya ministre pona kobanda musala na Kankokolo. Discussion ya ba policier et sali ke ba beta na masasi ba innocent ba zui ba balle perdu VPM ya intérieur à Kitaki Nanjili pona kotala bango. Ba policier ebele bazali na kati ya la police nationale congolaise bazali na bango na moralité bazali instruite yango bazali kosalaka ba désordre et pas ya ba population comme victime ya ba immoralité oyo ba policier ya Kinshasa bazali na yango tala ndeti awa na Kimbanzeke ba policier mibale ba discuter bango na bango esika nini e compréhension ekotaki ba beti babal tala ba victime mibale oyo bazwi na bango masasi ya ofele basali eloko te ba yebeli mutuna makolote ya discussion oyo ba policier bazali kosala kasi moko azwi lisasi na likolo moko azwi masasi na mukongo na yango vice premier ministre ministre ya intérieur Peter Kazadi akitaki bongo na njili na hôpital sino congolais esika nini ayaki kotala ba victime oyo bazwaki masasi ya ofele na kobima na ye yoka discours na ye VPM ya intérieur Peter Kazadi oyo bazali kosala insécurité na population toko bundisa système wana ti toko silisa yango na deuxième lieu lutte contre insécurité toko sala yango contre bakuluna oyo bazali kokata bato ba machette na kata ya Kinshasa bato bazali kozanga pongi bandeko wana soki bazwi occasion ya koyoka nga batika po lutte bitumba oyo tokotia toko déclencher ekozala impitoyable ekozala excuse moko ekozala te ya misato ba usager de la route bandeko oyo bazali kotambola na nzela ba conducteur de véhicules ezala ba chauffeur ba taximen même ba particulier et plus spécialement bandeko na biso moto oyo tobengaka ba wewa nazo senga na bino soki bozwa kolandanga bosala nyonso pour que bo respecter mibeko ya nzela po ete soki police nationale mbala oyo eye ngai moko naza ministre ya bureau te ngai naza ministre na ya nzela nakokende bipai nyonso mobulu ezali mpona kosilisa yango esengeli
etikali ba policier ya Kinshasa to pe ba policier ya République démocratique du Congo bazala instruit to pe bazala formé po bango pe bazali na cause ya insécurité to pe ya ba désordre awa na République démocratique du Congo. Papa ministre longonya na yo soki olongi makambu oyo ya bakuluna po population ya Kinshasa pardon mbadi bazo vivre na keba po kuluna na chaque quartier et comme lokola spectacle oyo ezali héritage soki pe banani batikeli ba congolais pardon mbadi population azali na posa l'état apesa ye kimia na ba quartier na ye po na phénomène ya bakuluna oyo na ba policier na banzela. Beltexco azali ko continuer ko pesa bana ya Kinshasa ba kado ndenge na ndenge aye libiso lisusu nini tolanda. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali ko benga yango na Kinshasa supu ya banjelu. Beltexco a éliminé une fois de plus comme Mesano qualité à produit qui toko babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, mama, elenge mwasi, elenge mobali, tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa mana yo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours Gouya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na Gouya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltexco asalaka maseki te. Beltexco mokonzi ya ba produit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya banjelu elenge wapi ekeyo. Oui. Soki tokebi te ba quartier ebele na monga fula ekobuka na pamba te érosion kuna na ndenge ya kosakana te ba détail bolanda na reportage oyo. Commune oyo ya monga fula ezali parmi ba commune ya minene awa na ville ya Kinshasa kasi kotala ba quartier na yango ndenge ezali na kokende na kokufa ezali pasi pe mawapona ba habitants ya commune oyo. Tokei kuna na quartier Telecom tala ndenge ndaku oyo etikali muke ekoya nango na libulu pe ezipa matras kutu ekotikala atate kende kuna na badading mawa plein eloko ya kolobe ezali te kende na congelos pardon badi ba quartier oyo ya commune ya monga fula ezali kokende na kolimwa population ya commune ya monga fula baleli epa ya gouvernement soki mule bandi papa tolalaka te toza kaka libanda mule esilelaka biso kaka na nzoto oyo ezali susu biso na maboko boye te il faut baengin mpenza eya batracteur mituka babene eya mpona kosala mosala oyo. Gouverneur ya ville ya Kinshasa talaka ya bato ya koto yo pardon soki botiki ezali pasi pe mawa awa kutu ekoma nango ya kotia basaki pona ko protéger nzela pe ko protéger bandaku kasi ezali kaka na assurance te po population ya koto yo bazali na danger makasi na bamvula oya makasi ebetaka pardon badi toko kasangoke kuna bato asili Kinshasa eleki partout. Oui. Fekofa asali communiqué pour la plainte oyo ba kotisi contre arbitre oyo arbitre qui match na bango ya suka contre Mauritanie ba détail bolanda na reportage.
at any pride at stake, and neither side will not want to slip up. Éliminatoire ya CAN 2022 République démocratique du Congo abetaki bongo na Mauritanie awa eskanini RDC aganyaki 3-1. Kasi kokende kuna na Mauritanie match elekaki makasi eskanini basukaki 1 partout. Kasi Cédric Bakamu azwaki bongo carton rouge injustement oyo ayebeleki mutuna makolote. Lelo oyo Fédération Congolaise de Football ba saisir CAF pona arbitre oyo arbitre ki match oyo ya RDC Mauritanie kuna e sengeli azala sanctionné pona ba acte na ye ya malonga te aute kosala na match wana. Et sengeli sutoyeba République démocratique du Congo akoki ko récupérer 3 points et sikanini e kopesa espoir et pas ya population congolaise. Et zali bongo nanzela ya communiqué oyo fait kofa autaki na kolanse pour la population ya République démocratique du Congo. Est-ce que c'est normal moi si ton mobile azala na ba numéro ya ba ex na téléphone, c'est-à-dire yo si oboyana na 10 mibali tona basi 10 ba numéro na bango li ko longola te chaque tongo la muki ko talaka ba statut na bango, est-ce que c'est normal? Ba mabele bele ezokufaka pona kobomba ba numéro ya ba ex na bango na ba téléphone. Okomona mwana mobali tope mwana mwasi e si ba boyana na ex na ye bandakala kasi ye abomba numéro ya ex na ye na kati ya téléphone na ye. Yango to tambolaki pona koyeba eske okoki kobomba numéro ya ex na yo na téléphone to okoki kobomba te. Boyoka population ndenge ba réagir. Pour garder le numéro, il y a le bâti qui est au bébé sa foyer. Non. Au bébé sa foyer. Pour que tu aies un numéro, il y a un problème. Pourtant, on garde le numéro, tantôt relation, on a un numéro. A repé ça, on a musala. A repé ça, on a cop, mon robot. On a une relation. Peut-être une relation, on a peu, au rose, on a posé ça. Mais si on perd le numéro, on a au rose, à travers le numéro, on a et ça là qui ou bien la relation na kala mais na ndenge mo mabe na ndenge mo wa bien mususu ezali ke so na lingi mwasi na lingi na gardara ndeka ka relation na gardara ndeka relation ezaloza mwasi ezaloza mobali soki tozala kinga na yo par exemple bien eloko mo esali to kabona mais numéro na on a aussi pour monde et ozala kaka Nzungo kala so baby il faut jeter mais so jeter bois qui en pembeni il faut ba quand même côté koyi wana koyi côté moko ya malamu tikali relation oso mona bolelo eloko oyo ngana lingi tout d'abord moi si asala ngai te pourquoi ngana ko sala muninga mwasi eloko ngana boyi mwasi na ngana ndako asala nga abima libanda soki zana ba relation ba makango ne akala na robo eloko wana baba ngoto bobo baba swapant baba kelewele baba fojo baba jomo batengama quoi donc tant déjà pour banda vivre na mwasi tant déjà pour banda ko vivre na mwasi ba relation akala tant soko lingite soko lingaki te soko tsaka momi na palente tina kwani okotombola petsa na pe relation ezongi mais soki déjà tsa mwasi na palin ezala obala ozana na bag ezo obalite zo na bag te pesa madame na yo valeur lisolo wana jamoko ke komiti kabongo siko yo komiti kabongo petit moment na maladie mabe obeti libanda si mabe ope na parler opesi mera parler mais bodaye bali photo batikali ozo comprendre amitié ya kala etikali ya kala si eleki esili donc tokoki kokutana na nzela topesani bonjour bonsoir c'est normal mais kozala na garder numéro na ye na sens ni na ndenge nini ezalaka te na ogarde yango te ki amitié tikali ya balabala tokutani bonjour bonsoir ok mais ko garder yango naza na madame na ndako na bali tozalaka na ye tofandaka na ye asalela ngai nyonso ndenga na bokolaka ye na bana ya mutu songolo na kati ya telefone nanga soki ye a remarqué yango bino basi buzoba ezalaka mwasi nanga koyi kobenga olia répondre ye malamu lokola eza telefone akoyoka so ya mwasi nanga a répondre ye mabe sikoyo oyebisanga mwasi nanga tozala malamu na ndaku to tozala na ye mabe na garder numéro nete po ani soki ezaki ye mutaboya kinga mabe eza pa na ngai
wana nako garde mais so ezaki ngai na boye pona ba mabe moko boye balokuta ba makamoko ya mabe nana tante à regarder numéro na donc quand même jour wana on a yebaki mabe na ye na tunye pa lobi ke boye mususa wanga na ye mais a bomba déjà wana quand même jour na longoni ba mon numéro na téléphone eza ba mususu bazana ba on a mitema ya ko garder mais na mutema o ya ngai na ça attend regarder te pas nga métier za la ta pour la mon c'est la guerre au moni moi ce bozaki na déjà ba relation sur que c'est Sili en tout cas et Sili Osomona et Sili ça sert à rien les sous bo garder ba téléphone pour que un jour bozonga na les sous parce que yenga ki wana que ça vient yo pe koto déjà oso commis déjà marié vous comprenez ça déjà na moi c'est pe na ndaku oso vivre na e bosiko yo regarder numéro wana pour que de temps en temps au benga kae bo solo la ka moni ko déranger pe madame na yo déranger muto za na ndaku kwa na sens siko ezarande siko le problème ezala nini problème ezala rande na biso na basi na biso ndaku donc so oza penda franc na liboso moi si na yo oza na secrétaire na moi si na yo bombela ke loko moko te moi ça ko découvrir tam sous numéro ya ex na yo a peut poser aux questions bon expliquer carrément que non bon voilà eza ex monte aux ala mais bon en tout cas numéro eza kaka juste pour au cas où tam sous moi likambo na ko benga to mais en tout cas il y a ba relation ezala lisusu eza penda moi difficile ndeko mobali pende ko mwasi ko garder numéro ya ex na yo na téléphone na yo ezali na yango mabete kasi oyeba si ozali déjà engagé quelque part makambu ya ko benga ex na yo pona bozongana ezali kitoko te Kinshasa et l'équipe partout oui. Mboka bana TikTok ya lelo to proposer bidoni ni bolanda. Frère, kozwa mwasa malamu epesamela moto nyonso te. Kozwa mwasa kitoko epesamela mobali nyonso te. So ozi mwasa malamu, ozi mwasa kitoko yeba obatela ye. De biloko esala ete mwasi azala à l'aise pa mobali. Ya liboso, eloko liboso sala mwasa za liboso azala malamu pa mobali. Eza ko se sentir que mobali wana linga ye. So mwasa so sentir ko linga ye, ando sentir toujours ka esengone esengo pa ozano malamu. Yani bale eza ko eba okabela mwasi. Pesa mwasi mbongo. Ko inanga te, pesa pena mwasi mbongo. Oh, na bandeli ko loba pesa ka mwasi mbongo. Mwasa linga mbongo. Tokomi na suka ya KNB News ya lelo bo continue kolanda biso na page Facebook na biso KNB News pe na chaîne YouTube na biso KNB News surtout na TikTok bo kende ko s'abonner kuna ebele mboka bana na bana elengi ya KNB mikolo yo talango na TikTok. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino